la marina ko finga la danoise wana mukolo marina mukolo me bota mambasio ba osala bota na mambasio bazo sala mikolo bandeko bakoza na bakoko me bota mambazo sala bota mambazo sala basio mikolo boka nde bako fingana et na suka nango to bakiseli bino ya Manuela kitoko boye kutu ndeko na biso je sais pas nzama songa ye nzama songa ndeko wana nzama songa ndeko wana vraiment je vais pas faire trop de commentaires sur elle nzamba sale grâce nzamba sa Manuela ngolo eza passé bandeko to tikeli bino ba voice to tikeli bino boyoka soki na sala ki voice so c'est juste une interpellation peut-être bandeko bako changer on ne sait jamais parce que franchement là ça n'est de trop. Mais attendez, ça va pas, non? Hein? Oh, ma monine. Mbote balandi MDG DT fait ma foute sika. Les amis ont une mère docteur c'est la grande dame quand est au message envoyé au pesa bino basa on peut au pesa to li bandeko. Toyebi affaire rando. Il y a Bakroni Mama, il y a Bamikuli, il y a Bamikolo, il y a Basiamiko. En fait, Mambo ezo sa pasi. Mambo ezo sa la mawa. Na Sony, batumo bako fingi sa Congo, bako fingi se kolo, bako fingi sa ba femme congolaise. Ba mama mikolo bandeko na ngai. Il y a plus de 40 ans, voire même 50 ans. Na kati ya bêtise, na kati ya busoto, na kati ya buzoberi. Bako fingana makambo salité bako en fait toyeba répéter ba welaka nini mutuna nga na tunaka est-ce que bazalaka na ba famille parce que moi je trouve mal une personne wana mama na tata ayene pe liboso ya caméra abandi ko finga makambo salité ya mama na yo ya koko na yo ya tata na yo tala kutu se na yo donc moi kotanga bakomona ezate bandeko biso oyo wana éducation tozwa minoko e ko karaté ko bimisa biloko misusu bandeko bolimbisa soki toyeli bino ba voice oyo ezaka mpona kodénoncer buzobo ekoleka peut-être ekoki mpe kozala une façon oyo bandeko na bakozwa la conscience on ne sait jamais parce que koteya il faut pas kolemba kopesa toli moto akovanda mpe bandeko na ngai bino bato bofinganaka bato barando s'il vous plaît est-ce que bokoki ata kovanda nano bo réfléchir bozwa conscience bo comprendre que non boza mikolo et que bino nde fo bozala ba exemplaire bino nde fo bolakisa bana nzela bomeka ko se ressaisir botika makambo oyo ba anti valeur makasi boye na communauté bozo mema batu wapi et puis bozo ko inculquer nini na ba génération ezoko ya après vous est-ce que votre tête fonctionne na ebité boleka na ba école ata auto tanga éducation physique civique et morale est-ce que bona moralité mais c'est immoraux babiloko bozo sala na ebite bo moto eza wapi bo moto ke wapi bandeko na ngai biso tango tozokola boa déjà mikolo kutu koleka biso ba misuso donc na bata na bino na époque na bino mamangu tozali kutu makasi koleka lelo oyo respect ezalaki pena moboko ou encore fondement ya ba famille mais attendez eza nini ka poto eza likambo ngo pena nini au fait tozoluka toyeba mais tozoyeba to comprendre te ata tu batomba melaka biloko makasi misu bazala na ba maîtrise mais oyo bino ndeko ko makambo susu ba mama mikolo problème nini pourquoi mamba soni bo pourquoi bo fingisa ba famille na bino bwana bana bozalaka na bana bozana baboti bozana bandeko mais franchement vous aussi ça maele et vraiment c'est franchement honte et ça mamba soni kozala na camarade to na muninga ya balolenge neti ya babino to ser moko ya ngai ya bien to solaka na ye maza moko na bino wana me na ebité changer s'il vous plaît changer ngana pesa ba message ya botala tala nzamba bana obete ya bino kala te parce que mambozo sala ya mama malamu te nzamba d'accord na ngote na pesa ki ba message oyo na ebisa bino ba chaîne bato okangama bato bandimaki te tellement pour nous éviter polémique moi tout temps ba kombo ezate bandeko ba chaîne ba chroni mame belé kangama kiawa misusu ba zongeli ba salele o makelele te bato pe ba zongeli ko s'abonner
ya na moko mususu ya yuto kangama plus ou moins un mois passé ba 3 semaines aza koma na au-delà ya ba 10 000 abonnés n'est-ce pas ça tamuke pourquoi parce que ya neka kofinga mutu moko moi tout temps kombo eza c'est soka ya kofinga na ya finga kaneka Karine Mokonzi ya fiye émission na ye ezalaka mutu mususu te ezalaka kombo mutu mususu te ezalaka kombo Karine Mokonzi. Donc matière na ye c'est Karine ana eloko mususu te ana pene eloko mususu akoloba te à part Karine nayebi te vous indiquez nayebi te baotokange chaîne avant ye plus ou moins 2 mois comme ça passé donc juste après qu'on passe un message na ngai et ça là un mois te bande ba chaîne kangama plus ou moins 1 mois passé ba boto la gebele ba monétisation ba baya na net ba yebi marambo na oloba mais malgré ça ils a ba signe nzamba opesa bino ke marambo zo sala azo sepela na ngote tala oyebi ba telemela nzambe te so bozo résister na mongongo nzambe ya bondimela ngai mabe eza liboso. En tout cas, si on a ça niveau pour venir prévenir, les amis, boyo kandenge la marina ko finga la danoise wana mukolo marina mukolo me bota mambasio ba osala bota na mambasio bazo sala mikolo bandeko bakoza na bakoko me bota mambazo sala bota mambazo sala basio mikolo boka nde bako fingana et na suka nango to bakiseli bino ya Manuela kitoko boye kutu ndeko na biso je sais pas nzama songa ye nzama songa ndeko wana nzama songa ndeko wana vraiment je vais pas faire trop de commentaires sur elle nzamba sale grâce nzamba sa Manuela ngolo eza passé bandeko to tikeli bino ba voice to tikeli bino boyoka so na sala ki voice so c'est juste une interpellation peut-être bandeko bako changer on ne sait jamais parce que franchement là ça n'est de trop. Mais attendez, ça va pas, non? Hein? Oh, ma monene bandeko. Komunene lokwa zo fi balikata cheval. La marina chombo ke. Tala mwa chomba la lala kaite mampuya mwa sa solo. Etumba ye. Mtote solo. Tala mwa swa toka za mafuta na sama peka. Yo, azo toka mafuta ebime na sama bele. Yo kifinga ngayo. Ngana vua yo. La marine a tombo qui a bien à voir. Oh, les réseaux sociaux, des réseaux sociaux à la marine. Oh, c'est comme Monica. Donc, l'action, c'est quoi qui n'a voix. Yo, bah, moi, c'est bololé. T'as le coup, n'a yéga, t'as qu'on l'a tâté. T'as la moi, je suis qui zingue. Yo, quoi, il n'a pas ça à Londres, yo. T'as la moi, je suis à ça, la Sony à Londres. Yo, quoi, il n'a pas ça à Londres. T'as la moi, je suis qui n'a pas fait. Yo, tout le monde n'a pas fait à Londres, yo. Si tout le monde n'a pas fait à Londres. Yo, je refais dans la privée. Osko eza Monica, oyoki polo la yo. Soba mbua. Hey. Mfu mama mweba. Kabola. Na kokite somo. La marée. Kama sa solo oyo. Lesbienne lele. Osko eza Monica, oyoki. Monica osko eza la marée na te. La marée na za mwasa kimia. Osko eza Monica. Yo finga na téléphone privé nanga. Yo zo finga na téléphone privé nanga. Yo la danoise yo moni ba mbwana yo zo koti sawana ba kolonga ngate na mwasa matata nga Monica mwasa matata mbwa okufa oki ni bolo no nyama mwasa ngando nzambe na ngai tala mwasho asa telenga na tula mobali ni na watala kayo l'échec ya basi à Londres yo ko tala fete ya basi à Londres yo tala mwasho azaka na voiture tatambola na trottinette ayika ta kolata te mwasa salité yo ko kaina basi à Londres yo ko kaina basi à Londres basi à Londres basi à lamba tala l'échec ya Londres oyo aya Londres na ndenga muyiga uto boma mobali na yekuna na Denmark yo ndoki satana démon akotela bato na réseaux sociaux na kindoki po ya ko détruire bato yo kebana yo sozo benga na téléphone privé okutana na Monica la marée na mwasa kimia wana zalaka na réseaux sociaux au numéro privé na nga yo zo benga nga yo zo tikela nga ba audio yo etula nzombo nyama fiba kalikata cheval na molili tala mwaso munoko etanga ke basoyi nyama kizengi bitanga basoyi mbwa ya mwasi solo yango mibali bakimaka yo te soki kaka longoli kaleso solo akimpuka
tala mwasi asolaki mpuka oyo ezobima mbwa so natangi boye okozwa motu tala mwasi okoka kobrose monoko te mino ezobime makila monoko solo mino epola yo keba oyo eza monika keba oyo eza monika oyoki mbwa nyama yo benganga na telefone privé nanga nkema ya mobali oyinanga mpo nanga na jo oya jo nanga oya mobali nanga ya tous les temps oazanga yo nyama pipese ya likata cheval mbwa elongi mabe forme mabe makolo ekonda lokola mwana lichombe tala makolo mikie akokata kolata sapate so alati sapate ayoka kilo tala mwasi abelaka pampama moto amaladi ya bapumo oyo yo keba na yo nakebisi yo keba yo touche monika keba omekaka na papasi nga sikonaka coach oyoki meka lisuku obenga na numero privé oyo ezali numero privada oyo eza privada ya monika bokende kosaka na la marina tatu omwela marina tatu bokende na réseau sociaux oyo eza numero privada oyo eza privada ya monika mbwa monoko soyi kizengi aya na réseau sociaux mpo adétruire baninga moto motema mabe sans esprit moko boye kizengi amwasi ayebi olata telesheki yo ifo bamama londres babenga na yo tomona ona fete ya londres yo basi ya londres bamonana na bafete tala mwasi oyo lesheki bakokata kotindela invitation te yo bangi nyonso batindela invitation olata nini yo tala mwasi oyo mabikidi yo mbwa kabwa kabi kanuka mukana mufu mweba toujours des insultes. Et kavane botu oyoka wana toyoki la marina et tozoka siko Manuela kitoko afingi siko la marina bandeko ba mama mikolo oyo franchement c'est terriblement terrible siko toka la marina afingi pardon Manuela kitoko afingi sikoyo la marina makambo oloba ezala te yebisa bato pourquoi yo la marraine obotaka te pourquoi yo la marraine omela milangi parce que oyibaka PDG ya bato malete dede wana PDG mutalakela o mabe mwasi ya Germaine oyo obwakela malada mutu obebisa mwasi ya Germaine ndako oyo vandaka eza ndako muninga banaka kovanda na muninga banako vanda na mobali na ye ozwa mobala batu muninga mwasi kolo mobala loba na yo awa yo ozwi Germaine awa yo bebiselinga libala nanga zwa Germaine bobota batala yo la marraine yo zamwa malamu yo betela batu lisolo na yo la marraine fille likelemba fantôme la marraine oza moyibi oza escroc bandeko nanga 5 ans passés bato ebele boyebi la marraine sikoyo la marraine ngana ba Josiane na ba Sacha Dokolo à l'époque to défendre la marraine na likambo kibondoki la marraine ayebisi batu kande bomona kaza munene lokwa tono tala bifunda la marraine ayebisi batu ba mama la marraine ba chouchou na ba chouchpete to sala likelemba nzoka nde la marraine alobi ke na likelemba wana toza 50 personnes to tchaka 500 la marraine asalisa batu likelemba fantôme la marraine azozwa 500 batu chaque mois ake mbongo abatasangisi mbongo akenda nango Afrique batu na fomi tour batu balia o mutu ameli mbongo la marraine lakisa biso bato bameli mbongo la marraine azolakisa batu te bakomi kozwa ba menace la marraine afutanga mbongo afuta Josiane mbongo toyeko défendre ye na internet na likelemba fantôme dans makambo oloba ezala te yebisa batu pourquoi yo la marraine obotaka te pourquoi yo la marraine omela milangi parce que oyibaka PDG ya batu malete bandeko kaka nde bouti koyoka toyebi te vraiment soki toloba mpenza nini mpona bandeko basi oyo baa bamama mikolo baa bana mike te bana bana mibali donc c'est triste hein? C'est vraiment triste et regrettable c'est vraiment étonnant komona biloko ya boye bon tout dépend aussi de l'éducation hein? Une personne bien éduquée ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau peu importe les problèmes donc quelque part éducation pe ezako
trahir ou encore réverser quoi, funda, exposer bango. Yango baboti boyelike bana parce que o bozo ko inculquer bango yango lobi ba ko refléter et soni ozala bino. Ouais, soni ozala bino et ba ko finisa mabota na bango. Bande onanga. Et en tout cas, c'est par là que tu chité na biso. Damba songa bandeko bazwa conscience, babongo la mitema. Ouais, baza vraiment exemplaire ambien quoi parce que boye na habité. Tout si to lembi bango. Ouais, to lembi bango. C'est de trop. Vraiment, ça n'est de trop quoi. Franchement, na même malobani na loba. Que le Seigneur vous aide, repentez-vous car Jésus a besoin de vous. Pour le haut, ça oh, ils ont vraiment marmingue. Ils appellent la marmingue. Merci pour la Bolandi, partagez nos émissions. Nous avons un tour Pambolo, Big Samutumoko. Et quant à moi, mes frères et sœurs, na monibino na numéro mususu ya sika. Pona lelo bandeko. Et aussi ici na biso topé tokosukela. Alors de bonnes choses à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci beaucoup. Restez toujours connectés, scotchés sur MDGDTV, Mafuta et Asika. Ouais, chaîne moi ma pamboli. Chaîne moi pambola bateau. Une chaîne ointe pour la cause de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Olatike mo vandina bo santu. Ozinga mi